Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Mbote libota, mbote ba ndeko na ngai. Toye ko présenter bino lisusu lupango oyo. Récemment to utaki ko cha yango la semaine passée et to présentaki bino yango to lobaki lupango eza na commune ya Nsele na non loin ya boulevard na Kinkole. Donc eza à quelques minutes ya boulevard na Makolo. Wana to lobaki lupango eza 10 mètres sur 35. Donc 10 mètres de largeur et 35 mètres de longueur. Donc voilà, tout ça na kati, bozomo na lupango ndenge ezali, mbule zobeta, mais to zo vidéo quand même pona kolakisa ba oyo ya biso, ba oyo ba pesa biso confiance, to ba oyo ba sombaka epa na biso ndenge lupango ezali. Donc wana tozo lakisa awa to telemi liboso mir ya lupango. Donc boulevard yango wana bozomo na mituka ezoleka eza na boulevard. Donc lupango eza na avenue o eza parallèle na boulevard. Awa to yisiko na ngamba boulevard bomoni mbule zobeta nde na lobaki makadam eza ya ropola. Awa toza na entrée ya Kinkole. Donc entrée ya Kinkole yango yo et lupango na biso nde to lakisaki to telemaki liboso eza na avenue o eza parallèle na boulevard. Donc immeuble o bomona na entrée wana na gauche. Donc avenue eza wana awa to telemi liboso ya avenue boulevard yango wana tozo kota siko avenue bomoni place to telemi na ngambu yango yo awa avenue oyo lupango o mutako bimela yango yo. Donc lupango yango yo et avenue yango yo bomona makadam yango wana tozo ngasiko na lupango. Ouais, donc awa tozo ngisiko na kati ya lupango pour te expliquer lupango ndenge ezali. Donc lupango ezalaki 20 mètres sur 35. Mutumoko déjà à monani à zozo à 10 mètres sur 35. Donc le pan au parti au etikali est à 10 mètres sur 35. Donc comme 350 mètres carrés ne etikali. Et en gros les lots tozongi sous pour nous présenter bino 10 mètres sur 35 au etikali au bâti na prix à $25,000 à discuter. Donc 350 mètres carrés soit 10 mètres sur 35. Donc pour nous on est intéressé to laxibino balabala to laxibino nzela wana tsko to lukato bimape na venir sima parce que to lobaki le pan ezalaki tellement monene ba tekaki bandam ndambu le pan ezalaki entre des avenues to bimasko na venir monene. Voilà, donc avenue mususu yango yo o ezalo quoi deuxième avenue dans le pan de to lobaki ekota la ba troisième parcelle ou quatrième parcelle na Makadam. Donc voilà bon na mituka ezokende entrée à cimetière. Donc le pan ontolobi $25,000 à discuter. 10 mètres sur 35, 350 mètres carrés pour au bazar na posa ko tonga au sombi terrain au tonga non loin ya boulevard le pan ya kosomba yango yo. Donc to laxibino entraînement ezali accessibilité donc kolonga la boulevard tina ndaku kotamba na makolo eza moins de 5 minutes. Tolobi bien prix eza $25,000 à discuter. Na bandeli awa tozana commune ya Nsele. Commune ya Nsele na quartier Kinkole. Donc tozana Kinkole non loin ya boulevard. Na makolo 5 minutes na boulevard na mutuka je crois 2 à 3 minutes. Donc bonne chance na ba onyos bakozala intéressé pour la parcelle oyo. Et là je vous laisse. Bye bye. Merci beaucoup.